Souvent, ceux qui vont répéter. Attends, reine. Madame Bagati. Attends, la présidente. Ils sont tous au Bolivie. Ils sont tous au Bolivie. Bon Magaus. Pourquoi ça message à Magaus? Il y a Kanda. Toko bête aujourd'hui à Brazzaville. Toujours Kebisa. Regarde ça comme Maboko. Toko bête. On est au Kemba. À la Brazzaville. C'est bon. Non, comme Maniki au Kemba. En tout cas, Banda extra et Zala extra musique. 31 ans de succès. Et Zala tes leader à tenir 31 ans. Bapandi orchestre na 31 ans taba 1000 famille azaka ka missile. Aka ka missile. À l'équipe bango le 24 na Masamba débat. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a on va te là qui a donc malangoué qui me dit. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.
Akura dashi, oyanzo la dama teseka. Akura mene banga kuri. Apetua saratrona boulot, merci. Merci, champion charismatique, Boga, champion Bango. Alors c'est 1000 Kinois. Ade, Boga, Soyote. Soyote n'est pas sous. Ah ouais, et ça l'a rendu pour eux. Voilà Maya Maya. Voilà Maya Maya.
chungo soki balebete ata reine malamba ata na président soki tokoli kaka na soki tokobina
bandule kozonga te chez Djonga. Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo esika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias Emeli alias de Mingongo la voix qui cloche et longo na wenge pusana to vanda en matinée live oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka soki Emeli asilesi mbala moko night club to boîte efungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba.
Libérez là. Pourquoi t'as tiré
couloir abima.
Mandela, la pétrolière. Boye bake, et y a une idéologie à Sikadok. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko na yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga, ta santé, c'est ta vie. alors na clinique Misunga oyo ya Grâce Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te et John Banda extra ezala extra musique 31 ans de succès ezala te leader à tenir 31 ans bapandi orchestre na 31 ans taba 1000 fois mais aza kaka missile kaka missile aleki bango le 24 na masamba débat tozala wana le 24 lala mwa mobali aussi bien réponse Victor. Oui. Ogaza Jidoka. Jidoka. Ok. Ça déjà. Non, qui peut être?
pas que bête ou net ça fin à mer. Ya mon. Ya leader, abete au Bakabe. Mais Robert au Bakabe na succès hein. Eh merde, la rivalité. On a risque de voyager là yo hein. C'est bien voilà succès de voyager la maniquette hein. On s'en Bakabe hein. Man qui a mélange pas succès. Halo banyak. Manique passé la bokoko. Carnaval le 23. Le 23 aussi, on a carnaval le 24 conseil. Ok, téléphone, on a poisson, on va y emballer.
Manike bébé. Ça va la chauffeur. Merde. On dans la carte. Njora Ngeso. Bon Magaus. Kopesa message na Magaus. Ike ya kanda toko beta ojo ya Brazzaville. Tozo kebisa. Roga bataka maboko. Toko beta. Bagolwa. Bobela. Roga ko. Manike Okemba à la Brazzaville, c'est bon. Non, comme Manike Okemba, Njora Ngeso. En tout cas, de ce pays, Toujours.
Massamba Débat. Avec l'icône de la musique africaine. Yenani, les chanceliers. Roga Roga, les grands et les meilleurs de tous. L'homme de Bokoko. Et Longona Extra Musica. Babengi Sibino Mokole ya samedi 24 juin 2023. Awana stade Massamba Débat. Pour nous banger na concert. Oyo. Et qu'on s'appelle Sabino tout. À partir il y a 10h ngingo. Droit d'entrée 500 francs CFA. Pour tout 1000 francs CFA. P2 1000 francs CFA. Pour la pelouse. Au kanisi de Bossali Bino. Onga mwana point noir. Wenze. Talangai. Kintele. Filou. Mpila. Poto. Bakongo. Makelekele. OMS. Mikalou. Boya et Bele Boya Koyoka la bonne musique avec le chancelier de la musique africaine. Roga Roga, le grand et le meilleur de tous. Balobi, entre Roga Roga na bango, différence, Ibaou Yena na niveau ya deux fois te. Kolinga te babetelo lisolo. Bozala ebele, pona événement oyo, boko sepela makasi avec Yemoko, Nzambe ya musique ya Afrika. Tokani.